Allez, ils ont un garçon moko jeune moko ana. Ceux qui ba le koti kuna ya kendaka. Sur à côté, bonjour maman, parce que la bien maman, oui, quand des garçons qui chassent ba moni, maman moko za ba moyen ba comment ceux qui ba match ba quartier, ceux qui les kambu ba ya ba cotisation ba kendaka ko senga. Garçon ana azalaki na 18 ans. Ce qui veut dire qu'il est encore jeune, là, tu peux bien en adolescence quand tu es 18 ans, ils sont vraiment jeunes. 18 ans, akoma okende pa maman, bakenda ko senga bambanga ba match, mais na groupe baninga, yende a se démarquer, akomi komisa na plus na maman wana. Maman wana fandaka ye moko, na ndaku na ye, asalaka ba faire na yazala na sentinelle, ndaku vraiment moni bino mo boyebile ba salon za bandaku, ya bato bazana mo ba moyen na ba na ndenga Kinshasa. Ye garçon na 18 ans, to tanga pe kombo na été, akoma okende aida ka maman wana, ninga monika ba garçon za kasa kasa akumbaka. Tsaye ko senga mo komsu maman no te maman nga na sala ka boye na lingi we denga na zolo ka musala. Maman na zala musala ko pesa. Tolonance TV. Oh, bien-aimé. Tolonance TV. Ne manquez pas, tu ne seras pas dessus. Bien-aimé, Tolonance TV. Ya biso moko Tolonance TV. Ya Yonangai. Bless. Diaspora baboy muziki na poto baboy kotika koyemba beti to yambula supu na tolo mkono kuyo kwa ya na C'est le frère Dominique. Alors je vous présente aujourd'hui la chaîne Tolonance. Tolonance 100% Jésus-Christ. Je vous invite à la suivre fortement pour la gloire de Dieu, pour se rapprocher de Dieu tous les jours, car on a besoin de lui. Suivez cette chaîne Tolonance. Je vous invite vraiment à la suivre. Soyez bénis mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. De Dieu tous les jours. C'est une chaîne que je vous invite à voir personnellement. C'est édifiant, c'est très puissant. Rejoignez-nous en force, frères et sœurs, parce qu'on a besoin vraiment de vrais adorateurs. On a besoin vraiment de personnes qui suivent la volonté du Père. Vous aurez beaucoup d'informations sur la chaîne. Je vous invite vraiment à venir à suivre la chaîne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous surtout. C'est pour la gloire de Dieu. Tolonance, Tolonance. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Abonnez-vous à Tolonance TV. Ce bongo landa l'homme de la repentance des prophètes Ézéchias Mboukou. Tous les vendredis nazana Tolonance TV. Abonnez-vous à Tolonance TV pour landa chemin de la repentance. Matthieu 3D. Répondez-vous car le royaume d'ici est proche. Dieu vous bénisse. Merci. Ciao. Rendez-vous na Tolonance TV. Shalom, shalom, shalom. Bonjour peuple de Dieu. Bipa Ignacio Bozali, Bozo Landa Biso na Tolonance TV. C'est encore moi et encore moi, votre humble serviteur Donne Opanga, où à travailler na maman Anne Kalambaï, maman Tolonance. En tout cas, ceux qui te le sous, Pembeni Nabino, ils ont pour nous partager les solo moko boy. Moni ba avis, ils ont bien koyo comme taper ça ba point de vue na. En tout cas, les solo na libino na bande mélange ming français na lingala pour na ba o ba comprendre arabiso na français na lingala. Mais ming to ba lingala. En tout cas, les solo eza ya maman moko to tanga kombo na été pour na ko protéger vie privée à moto. Ma sœur qui te beta les solo. Maman na biso moko boye aza o to benga ba femme d'affaires. Maman za ki sala ba faire na ye. Ils a vraiment maman a réussi sa vie na ye. Mais maman diront parcours ya vie na ye. Maman zalaki na mobali. Azaki na mobali mais maman zaki komi pesa mingi na ba affaire na ye. Maman za muto akendaka ba Chine kusala makambo ebele et kusala ke maman vraiment bundaki po na vie na ye ndenge nzamba lola yo kaka. Maman réussi sa ki vie. Maman zalaki na ba mapangu, maman zalaki na ba affaire, ba chambre froide quand ndenge zara na Kinshasa. Ma ba chambre froide wana na Gambela, maman zaki na ma biloko ebele. Et kusala ke maman azo concevoir te, maman botaka te. Mama ndenge zalaka na ba famille soko ozana mwa moyen bandeko bazana bango te ndenge zalaka ozwaka bana e bandeko bofande pana mais soki mama azwi bana bandeko mais à chaque fois soki ka bana bakomi ko poussa na kaka ndeko maranini bwe bakolo bana baye ko sanini be ko botola bana izalaka ba problème pesa nga mwana na nga te tolingi te boye
ti bapasi wana mama yeko décider que azora so mwana mutu te mama fandaka na lemba salongo mama zana bozwi makambo nyonso me mama pembe nzamba pembeli mama mwana mama zo continuer ba prière okoluka nini ndenge to mesala ko mona biso na ba quartier zalaka ba bavandi mingi na bakini boye bezalaka ba 16h bana babetaka bale na ba quartier mona ba garçon ba tchaka ba poto minkima matala ba makadam kuna pe na lemba salongo ba garçon salongo babetaka bale ezalaka ozomona babeta bale wana ba 16h ndenge zalaka so bobeti bale bale kotaka na lupango ya mama ne kotaka te ekoti soki bale koti ba garçon bakendaka kotoke soki batoke mona sentinelle afungoli mama na pasaka na gentil apesa bango bale ya pas de souci aki babetaka bale eza na garçon moko jeune moko wana soki bale koti kuna ya kendaka soka koti bonjour mama basolaka bien na mama webi kande ezalaka ba garçon Kinshasa so bamoni mama moko azalaka na ba moyen na ye bakoma soki ba match ya ba quartier soki likambo bayaka na ba cotisation bakendaka kosenga garçon wana azalaki na 18 ans. Ce qui veut dire qu'il est encore jeune. Là, tu peux bien en adolescence quand tu es 18 ans. Ils sont vraiment jeunes. 18 ans, aroma okende pa maman, bakenda kosenga bambanga ba match. Mais na groupe baninga, yende a se démarquer, a komi komesa na plus na maman wana. Maman wana fandaka ye moko, na ndaku na ye, asalaka ba faire na ya zalaka na sentinelle ndaku vraiment moni bino mo boyebi lemba salongo za bandaku. Ya bato bazana mo ba moyen na ba na ndenga Kinshasa. Ye garçon na 18 ans, to tanga pe kombo na été. Aroma okende aidaka maman wana. Ninga munika ba garçon za kasa akumbaka tsaye kosenga mukomsu mama note mama nga na sala ka boye na lingi wede nga na zolo ka musala mama na zala musala ko pesa ote soko kumbaka ubando kumbanga bona pata ibando edenga akombe kokumba mama wana te akoma kokumba mama wana mama na edaka e mwa mbongo classe imtafutila ka classe ataki kozwa diplôme université mama batu mtafutaka donc azwaki lokola mwana ndenga. Hello guys, wherever you are, good evening, good morning, good afternoon. In this time, I want you to subscribe to TV and Tolonase TV 100% Jesus. Okay? Boss abonné en plus na Tolonase TV. Si tu as Nzambe, si kama kamba bien zalaka donc so bolingi bomona. Boss abonné. Abonnez-vous sur Tolonase TV. 100% Jésus, makambwa bien. Good things come to those who wait. If you want to see good things, if you want to hear about good gospels, you want to get the latest news, please subscribe to TV Tolonase TV 100% Jesus. Soki lokola mwana liboso na laki koya soki aye na poko akolia azonge pana bango. Timokolo mosusu komi alala kikuna. Bakomi komesana akomi kolala kuna. Et pas ba garçon, ba bika kendaka kuna. Yo mo rebi kisasa soki famille za nango na mwase, mamoni mwana kendaka makuna basunga kaye famille pena ba okipete ba parents. Et ko sala ke mwana kendaka kuna, oye kaka kuna biso na bino to yebite mwana koma ekolala kuna. Et ko sala ke mama wana zalaka na mbongo, komi koyoka bien te. Mama zaki déjà na ba 49, azo kende ba 50. Banjo to bien te akoma ekobela mwa muke. Azaki ko mona ngoma kara teki consulter médecin na ngalema akenda ko consulter médecin te akoti pe basali be examen makambutu ya fandi pe na réception zozela médecin pa yakate c'est maman Kingani ouais tu peux me suivre dans le bureau akoti médecin bandi maman ko ba félicitations en tout cas maman félicitations médecin zo seka et tout la médecin maman me félicitations ya nini oh non en tout cas madame vous devez être contente c'est un miracle VH nabino. Vous êtes enceinte. Donc, médecin, vous êtes enceinte. Maman, crise a piqué crise. Bueno, maman, yekola mukasima. Mais madame, qu'est-ce qu'il y a? Abi jamais nga nazo raze mite na botarate. Vimo bimba na luka mwana. Abanda kolela te, abandi kolela. Mama, mais ozana mbali, ona zana mubali te. Boko nini? Nzokande, mwana bato 18 ans. Tindenga kendaka pa mama, bino moko boyebi. Mama ake kozwa zemi ya mwana batu ya 18 muta luka mwana vimo bimba esi azwa mbongo nzambe papa mbola bandaku azwa bana bandeko babotolaka mama ake kozwa zemi mama zongi azobenga famille batu bazondima te aya bengi garçon wana mwana batu ya 18 ans famille famille ya garçon bayoka te bayoki famille ya garçon batomboki balobi mama longo la zemi. Mama lobi nani ngai na longo la zemi
nga mutu na luka mwana vi mobimba na zwaka mwana te na kolongola zemi te oyo seke eza miracle nayebisa bino bandeko mama lobi soki bolingi mwana bino afandaki epa na nga nasungaka ye makambo nyonso nasalaka azata na eloko akopesa nga te na garde mwana nakozwa mwana bino na charge tia kotanga bauniversité tia kosilisa vi na ye soki bolingi te famille ya mobali balobi jamais mwana biso mwana moke soni nde lisolo toyeli bino bandeko na nga soki bino moko bopesa bapoint de vie na bino estce mama wana il faut alongola zemi na age na ye aluka mwana vi mobimba zwa te tana nde nzambe asalaka makambo na ye mwana pe 18 ans oyo akoki okumbisa mama bato mokolo zemi estce eza volonté ya nzambe estce eza miracle yango toyeli bino lisolo oyo en tout cas mpona biso na tolo na CTV tokokaki kokanga te eza lisolo oyo likambo ekomi mama alobi bobeta lisolo mokili eloba nanu po mama alobi ye faut garder mwana eza bénédiction mpo na ye en tout cas biso na tolo na se topesi ya vite totikeli bino balandi oyo boza kuna na nsima ya kamera bozolanda biso bopesa bapoint de vie na bino bacommentaire te bakoanalyse ma en tout cas ndenge tolobaka nzambe aza monene ayebi ndenge asalaka makambo na ye lisolo oyo toyeli bino esalami histoire vrai mama abengi biso apesi biso na lemba salongo mama na bozwi nyonso wana nzambe apimelaki ye mwana nzambe aye kopesa ye mwana en tout cas merci na baoyo bodispositeur na bino bolandaki biso topesi bino lisusu merci nzambe apambola bino azala na bino ngai nazali don opanga oyo mama Anne Kalamba azoforme azobimisa na nsima ya tolo na CTV en tout cas ntango tokozwa bavi na bino tokoyela bino suite ya lisolo oyo na mikolo oyo ezolia ya nsima en tout cas topesi bino merci nzambe azala na bino en tout cas au revoir bandeko bino nyonso na sabone na tolo na se 100%. Jésus. Amen. Vous surtout, c'est pour la gloire de Dieu. Tolonacé, Tolonacé. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, banda natika bakisi. Tu marcheras sur les lions et sur la vipère, tu fouleras les lionceaux et les dragons. Abonnez-vous à Tolo Nassé TV pour le chemin de la repentance. Matthieu 3D. Répondez-vous car les royaumes d'ici est proche. Tika Diamba. Metika Moïbi. Metika Kokota. Okoma Mayele. Nous disons toujours et tokoloba kayango
ti mukolo Yesu akoya, rachetons les temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt.